L'homme va français. Parce que prier loi à Noël Tchani. Les français, il y a peuple. Congolais, pour nous montrer à l'Ingui. Martin Fayou, la sangis, moi, quelques batounaïs incidés. Alors, Biboé, vous participez à la marche contre Loucha. Vous avez la loi à Dr. Tchani. Il est pas si vivant. Vous avez dans le bac, Martin Fayou, la Congolais. Donc, Martin Fayou, Azan ni Congolais. Olingi oteleme la loi opona ko sécuriser mboka. Olobi na moi quelques batuno wana basangana na Lusha. Omani Lubumbashi wana eza vraiment filtré makasi mais la accepter la démonstration moko. IDPS viva. Après olobi lisusu tango ba tambola pona ko combattre la loi ya Dr. Tchani, batambola lisusu contre réforme ya CENI. Yo lobi batambola contre réforme ya CENI, mo senga ba élection le Canada 2023. Si quoi élection ya ko le Canada 2023 ndengeni. Pour ceux qui ont boyi réforme ya CENI, IDPS viva. Azolinga loko, azolinga suna le contrat nango. Comprendre que Moutouma a une politique. Les parlementaires debout. Les parlementaires debout. Les parlementaires debout. Kokebisi, journaliste Moko soi-disant Songolo Fatala. Na kombo na ye tozobenga Christelle. Christelle Voana, bisiko ozali ke? Koyebi bien, ozali député national. Combattant, et sengeli à partir à lundi. Vous pouvez tomber le bac au Sagané Boété. À partir de lundi, tu visites bien ton visiter. Mais ma politique Yamboka. Après le Bayango, na loti na ndoto, les ndoto. Na loti bakangi Adolphe Moussitou. Pe batindie na prison ya Makala. Flash, flash, flash. Quelques jours, ministre de l'énergie, alingi alongola 2 personnes. DG il y a Régie des eaux, na DG il y a SNEL, na Alain Atoun, comme PCA, Oba BBC Lotiliki, na niveau Congo Mobi, Mobimba. Démocratie du Congo est comme un qui poubelle. Il y a tout le monde. Comment on a 27 ans, Bila, Azanga Tata, Azanga Mama. Ayo ko parachuté dans la République démocratique du Congo. Akomi Kobomayo, Akomi Kokuloneo. Ayebi ici yo combattant de lutte. Grâce à Kolo Zambé, Azali ko aider ngana yo. Parce que oyo Azali au sommet de l'État. Azali na Mangwele, Mangwele wana tolobiete tout le peuple congolais. Il fallait qu'on a la serre, qu'on a la mobiliser comme un seul homme. Les lois qui toboy collé qui s'alloient même quand on a vu ça, on a vu silika. Yango tolobi congolais, bisiko ozalité. Congolais tokolo kate. Il fallait qu'on soit ensemble avec l'okito. Conseil congolais te. Kokebisi, journaliste Moko soi-disant Songolo Fatala. Na kombo na ye tozobenga Christelle. Christelle Voana, bisiko ozali ke? Koyebi bien, ozali député national. Combattant, et sengeli à partir à lundi. Vous pouvez tomber le bac au Sagané Boété. À partir à lundi, tu visites bien ton visiter. À partir à lundi, il faut que ceci parlement awa. Komebi bakaliko, il n'a parlement et. On a besoin qu'on ait Christelle Voix. Parce que Potopé, ça y est, bonjour, il y a un combat. On battait l'élite. Moutogoni Kosara Namou Kwato Moloté. Parce que là, la matin d'avion, les gens pour l'intérêt à famille n'a été. Ils ont mis pour l'intérêt à Bana n'a été. Mboka o Kabila Tumola Kiliboulou. Aucun de côté de détournement. Na où t'es qu'on a même. Oh, Tobengi na ministère, oh, Tobengi il y a intérieur. Il y a ni papa, c'est le moukolon de nous, ça les maladies. Oh, journée, oh, Tobengi a un chauffeur. Et là, c'est pas si on a papa, c'est le. Alors, ça va descendre. Non, mais il y a un fond, il y a un bel là. Yaya, à la Kisi Bissou était Azali combat. Pour ça, par le compte d'Abeta qui c'était. Alors, le gouvernement, le gouvernement a bilo. Les lots, tout le monde qui papa, c'est le autre qui t'a même dans la victoire, à son bel là. Alors, la qualité n'a été née dans sa ministre. Mais, tout le monde a ministre à Moussous. Comme l'Ingaïe, Biro Bakas. Le coup, la ministre à travail. Les lots, les journaliers, ils ont foutu à Bawana. Ils ont foutu à 3 000 francs.
Yaya nazoyebisa yo oye musala te maradi yo okoki kutu nekotfile kutu kotuna te moto asiki na si baoboya kobebisa meme ebembe na ye yango biloko wana biso toboyengo na république démocratique du Congo ministre ya travail tala salaire oyo tobengi ya bako toyebi yo oza derrière les chèques yoyebi bakote oyo ezata oyo te combattant combattant na lite allez à mon Libanais oyo toyebisi tous les étrangers oyo bauti kosangana bazwi bambongo balobi ete loi ya kongolité ekoleka te toyebisi bino bokeba cette fois-ci tokosambela bino nzambe ya Simon Kimba place ozali yeba keba mabele ekomela kobosana histoire ya nzombo te ya moto oyo nzombo oyo tobengi nzombo oyo balukela ye yango bino mpe oyo tobengi soi-disant baétranger toyebi mpe bozosalisa mbongo lelo tozotuna bino tala degré bosali ndeko na biso ka jombo yo moto oyo ozotambola na oyo tobengi poison ya kaima po ete oyo eliminaka bafrai congolais na ndenge osali na ka jombo biso tokomprendre ete bino baétranger na bacongolais oyo bazosoutenir baétranger kombata tokosenga balakela mamabe be balakela mamabe yaya interesa mpo na bana na yo tolobaki ete okotikela bana na yo nini soki okufi papa bifo kotikela bana oyo tobengi héritage mopaya te akoki koya kozwa oyo tobengi le devant ya mboka na yo na botala bacongolais mosusu lokola Jacques Ndala yaya botala bacongolais mosusu papa ngana lutaka meme na nationalité ya Francis Kalombo boye te combattant parce que ngana dutaka nazoloba ngo eza koengage ngai nalutaka na nationalité ya Francis Kalombo Francis Kalombo akabolama machete awa baopapaka peuple congolais vrai faux yaya toyemi ville de Kinshasa kulune eyebele akozi ya nani papa toyebisi bato soi-disant bato ensemble baanda leso kopesa biso te Jacques Ndala azalaki mukala oyo tobengi ya anakato mpona vrai faux yaya toyebisi Jacques Ndala bisika azali ake combattant l'élite naye kolanda lobi Lionel Tchani abeti sete alobi ete moto oyo azomona ete mpo na loi ya congolité aza na bamaîtrise yango te nazosenga débat tete apeti nga na ye combattant de lutte nakoyebisa yo ete zala serait mobilisé comme un seul homme yawa tolobi ete badongolo misu oyo lelo boyo bozomona lobi bokotikala komona bango te idps viva kobatapesa viva elonga idps viva fatimbe moamaibe nazokotisa oyo tobengi mese abu mese abu merci bobetele maboko combattant idps viva idps viva idps viva les parlementaires debout les parlementaires debout les parlementaires debout. Bonjour à tous. Bon, tu continues l'actualité. Quand il y a Jacques Ndala, on a aussi un Jacques Ndala est du politique. Il y a expérience, il y a un superstar. Il y a politique. Il y a des vivants. Et puis, dans le Simba rapport, il y a déjà Moïse Katumbi. Moïse Katumbi a pillé Mboko na degré moko ondimate. Tango azo lukazo pouvoir na mboka oyo. Ezande pona kobomango lisusu makasi. IDPS viva. Rapport eza liboso. Des millions de tonnes de minéraux ont été transférés à Zambie. Wana eza na 2007 na 2015. Et Kenda 1, basana ngo contrôle té, de taxe moko té. Des millions de tonnes de minéraux et Kenda na Zambie. Donc yeti lelo azana kabali ya koyiba kaka richesse ya peuple congolais atinda kango libanda. Ye Moïse Katumbi wana. Ye Moïse Katumbi wana azolo boya ta congolais. Ngana yeba te na machine ni Moïse Katumbi akoza la congolais. Mais abosali rapport ezo le kaka ye asenga kazala nationalité na zambien.
oyo biso RDC tozalaka obligé ya kodédommager abosani affaire wana mais ayo ozonga lisusu awa o congolais Kabyombo abimisi bavérité nyonso alobi ke Moïse Katumbi asa congolais te mais bozi botini boatake Kabyombo na minute aza entre la vie et la mort bozi bopanzi plutôt ndako ne nyonso ya chaka nani bakomi yango nyonso parce que j'aime makambo nyonso ya Kabyombo juste là po kaka alobi vérité chef de l'État zobunda pour la liberté d'expression état de droit il faut koloba mais mutozi alobi asali liberté d'expression na ye mais bozi bo attaquer IDPS viva yango tozosenga justice congolaise bato nyonso baza impliqué na problème comme le cas de Mouana il faut bazala arrêter dans l'immédiat IDPS viva Fachibe et puis lisusu chef de l'État FMI ayebisaki eke toza prêt à travailler na yo mais tozi tosengi il faut longola 3 administrateurs au baza na banque centrale wana baza na batrafic ya mabe na kati lokola mama Kabedi Mbui oyo aye na vision ya malamu oyo aza na expérience ya FMI pour travailler malamu il faut 3 administrateurs wana baza na écarté chef de l'État directement alongoli 3 administrateurs wana doit soutenir Mama Kabedi Mbui. Mama Kabedi Mbui a une mission makasi na banque centrale wana. Donc on soit vraiment donc la solution ya madame na banque centrale ba piège makasi salimaki. Mama Kabedi Mbui a pour na stabiliser nyoso. IDPS viva. Ya wana zo senga ba congolais de père et de mère. Doit soutenir Mama Kabedi Mbui. Les parlementaires debout. Les parlementaires debout. Les parlementaires debout. Nalandi Baba Kyungu. Alobi boy. Olingate. Félix Tshisekedi n'est pas président. Na komobiliser katanga mobimba. Biso nyonso tokozala na sima ya Félix Tshisekedi. Kaka yene mutako gagner la élection. Après na suka alobi boy. Ngana Félix Tshisekedi toza mutu moko. Après la nisi na sima alobi ni Fachibe katanga mobimba gangi beton. Fachibe. Et puis na oyo elandi na lobi omoni loi ya Noël Chani oyo eza loi moko ezobimisa ba identité ya bato ezobimisa ba identité ya ba étranger ezobimisa pe na identité bato ba travaillaka na ba étranger IDPS viva yango na ba peuple congolais faut kofungola misu nga na yebi corruption oyo peuple congolais aza nango na makila peuple congolais abotama na corruption na makila na kopesa bino exemple moko beta kaka mona ya muke sombela kaka bombo et puis tuna sona nya betu akolakisa yo te akolakisa mutu mususu mais aye kola ngo ndenge ni lo abotami nango IDPS viva Martin Fayulu sangisi moi quelques batu na ye ya SID alobi boye bo participer na marche contre Lusha boteleme la loi ya Dr Chani IDPS viva bomoni tango na lobaki nani Martin Fayulu aza congolais te donc Martin Fayulu aza ni congolais olingi oteleme la loi opona ko sécuriser mboka olobi na moi quelques batu no wana basangana na Lusha omoni Lubumbashi wana eza vraiment infiltré makasi mais la relaxation de démonstration moko IDPS viva après olobi lisusu tango ba tambola pona ko combattre loi ya Dr Chani batambola lisusu contre réforme ya CENI yo lobi batambola contre réforme ya CENI mo senga ba élection le Canada 2023 siko élection ya ko le Canada 2023 ndenge ni po soki ozo boyi réforme ya CENI IDPS viva azolinga eloko azolinga tuna le contrat nango po comprendre que mutu moko ayebi politique te les parlementaires debout les parlementaires debout les parlementaires debout il faut que vous compreniez la mission de Papa Mbosso dans l'Assemblée nationale. Ce qui est la minute Papa Mbosso dans l'Assemblée nationale, Papa Mbosso dans l'Assemblée nationale a accueilli pour la sécuriser le pouvoir du chef de l'État. Accueilli pour l'intérêt du peuple congolais. Il y a pour le il y a déjà dans Mbongo. Aligné à ça la histoire. Pour Congo n'a pas comme la histoire. Ayabiti avec les députés Ting Yalobiboy. Ben intimidé au thé. Loi wana eza devoir na autant que député. Au côté ici yango, toche yango pe na matière auto traité. IDPS viva. Alobi okozala sécuriser. Tingi tanga yoki bongo alobi merci. Lokola na zina déposer loi wana na kokende plus loin na oya sina loi mususu. Loi wana koya na yango ekozala identification nationale ya tous les étrangers. IDPS viva. Il y a des députés qui il faut qu'on sécurise le poste de régaler Mboka. Il faut soutenir Papa Mbosso. Et puis, on a niveau de Tanganyika.
bakei kodécouvrir 70 tonnes ya babombe artisanale wana 70 tonnes. Donc l'armée congolaise a découvert yango. Mais bateau bazalaki na sima na yango bamonani te mais et saisir nyonso IDPS viva. Et puis ndenge bosi boyoki chef l'état-major général Célestin Mbala. Oyo toyebi te soki azokende bitumba akenda na ba fantôme. Mais biso toyebi ke ba fantôme bazala na posa mbongo te. Ba fantôme balata ba tenité. Ba fantôme bazala na posa minduki te. Yo ozopesa effectif ya lukuta. Ozokende ozoloba nini ke ona tana nombre d'effectifs bwe. Lokola chef de l'état Fachi Beton yata la loi mutawami sous 5 heures. Bon azotala yo ozoblende azotala yo te. Mais mituna yo moko na canal nini ndenge nini ayeba eke bakabali wane bando le kana niveau ya Goma. Et puis pour na informer bino banani oyo basoda effectif oyo bazali na niveau ya Goma même awa na la police peza bongo eza na bamitu oyo bambongo ebimaka mais bato wana baexistaka te IDPS bidwa yango tosenga chef de l'état il faut kotala na la police bambongo ebimaka bambongo ya l'état ekomama kokenda bapoche ya bato basala basystème ya mitu omona boye un général ye moko aza te na 10 mitu na ye oyo boye mpe 10 mitu oyo mosusu lekoso elekomona kokoma même na 50 mitu me bambongo ebimaka ekenda na bapoche na bango IDPS viva yango tosenga chef de l'état il faut tala mpe na niveau ya la police. Et puis ancien directeur de cabinet de Matata Pogno aza acheminé déjà na prison ya Makala. Donc politique ezalaka pièce par pièce lokola bazwi balobi Matata Pogno bayoki mais eza na makambo retombe ya makasi kozala procès ntango kofungwama tosenga yango il faut ezala télévisé tolanda yango lokola procès ya 100 jours de bambongo ya Bukanga Lonzo esalemaki ndenge nini banani baliaki na banani baliaki te IDPS viva le parlementaire debout le parlementaire debout le parlementaire debout et puis na sepelaki na un ministre guerrier eza ministre ya économie Jean-Marie Kalouba aza beti mesa alobi na lobi na bino ba opérateur économique décision au conseil des ministres azwaki pour na baisse ya prix ya babiloko bolinga te il faut l'impliquer yango na pesa ibilo 48 heures soki ndenge wana eleki osali yango te ba retomber ya makasi kozala sur bino parce que justice akotika la justice IDPS viva ndenge eza boye Jean-Marie Kalouba azosala mosala kitoko et puis na zina sepelaki lisusu na niveau ya la fédération des entreprises du Congo fait andimi kokitisa baprix po alobi ke akoki akosala guerre na justice congolaise te sino te bakobloke mbango na nyonso IDPS viva le parlementaire debout le parlementaire debout le parlementaire debout avant na chute na olakisa bino expérience moko boye mpo na bocomprendre ke mboka na biso ezalaki infiltre makasi biso bana ya mboka bacongolais de père et de mère comment tokoki kondima baétranger bayokamba biso katanga wana eza vraiment infiltre makasi. Il faut que la situation à Katanga makasi. Pour tous les étrangers bayaka pour que l'année à niveau à Katanga. Et puis la nationalité congolaise na facilité à niveau à Katanga. IDPS viva. Et puis na o nazana yango il faut la force de régaler yango quand fait à la verrouiller. Beaucoup qui peut imaginer un Libanais aza député provincial na minute yo lisusu aza soki ministre ya mine na Katanga. Un député libanais. Bota la photo na yebi no mona. Un député libanais. Aza libanien, mais député provincial, en plus ministre Yami. Donc, il n'a pas de niveau à Katanga. Les autres ont appuyé un libanien. Ni n'y a pas un jour après comme président de la République. Ceux qui a touché déjà ma poste régalée en Moka. Ils ont la capacité à faire président de la République. Il y a un loi à Noël Tchanio. Les adouaments, il y a pour soutenir. Tout de suite, Moïse Katumbi, il y a ni Congolais de père, ni Congolais de mère. Mais à ce temps, il y a des gens qui ont canal. Mais on peut pas s'appeler exactement Moïse, il y a Moïse, il y a Bible, Azalaki élevé par les pharaons, il y a Égypte. Mais tant qu'on confie, il y a qui à l'année qui va décoller Israël, il dépasse vivant. Il faut qu'on tente la Bible. Bible, le bénin Makambo, Nyoso. Moïse, il y a Bible, Azalaki élevé par les pharaons, il y a Égypte. Mais tant qu'on confie, il y a qui à Kenda qui n'est pas décoller Israël. Ils sont tout dans la Bible de Toye. Ils sont appelés à Moïse. Les Congolais, c'est pour les Congolais. Les Congolais, c'est pour les IDPS vivants. Fatin-toi. Merci beaucoup. Merci beaucoup.
UDPS viva. Combattant que ça vive longa. UDPS viva. Tokokebisa Christian Lusa. Lusa Kweno tango asalaki interview na Martin Fayulu. Olandaki interview asalaki na Muku Antombolo. Atunaki ba question loi oyo tobengi ya Lionel Tchani. Pourquoi na Martin Fayulu atunaki ete? Toyebisi Lusa Christian Lusa Kweno. Ici kozali travailler pour l'intérêt à peuple corps. Merci combattant. Tozo kotisa oyo tobengi maman nana. Combattant d'élite tozo kotisa maman na. Maman Viva! IDPS viva! Fatibé! Combattant Yoka! Omoni constitution toza nango lelo. Ou bien constitution oyo fati aza kosalela nango musala lelo. Eza ya 18 ans oyo batu basali awa. IDPS viva! Na constitution wana. Kaka na kati ya constitution balobini. Gouverneur ya banque centrale. Mutu oyo koki. Kozala comme gouverneur de la banque centrale, il faut azala de père et de mère. Boni kasi na présidence. Ce qui le long na présidence, toza na Rwandais. Rwandais tozo tanga bino parce que bino nde batu bosali biso mabe na Congo. Sikoyo na présidence toza na président oyo aza vraiment congolais d'origine. Rwanda. Est-ce que le gouverneur ya banque oyo aza de père et de mère akosala musala selon vision ya Congo? IDPS viva. Batika distraction. Na landi sengi kululu na RFI. Sengi. Batuni ye boye. Singi. Tonalité. Singi wana IDPS viva. Singi wana batuni ye boye. Est-ce que loi wana ekozala na difficulté ekoluka donc makambo te na kati ya RDC lokola na Côte d'Ivoire ayebisi bango danger moko te eza na kati ya loi wana. Bandeko na biso oyo baza koyoka ke baza oyo baza agité wana bazo s'agité soi-disant baza écarté eza bongo te. Et puis le Congo ne doit pas s'arrêter à fonctionner à cause de ce genre. IDPS viva. Biso ba Congolais tokotika ko réfléchir. Biso ba Congolais tokotika yo papa okotika ko sala programme ya famille na yo à cause ya mopaya oyo azana kati na ndako na yo. Jamais de la vie. Oyo eza ba faux débat. Ngai kutu na komi ko sambela pe nazo pousser papa Mbosso plus loin que a proclamé kutu jour yango bi apesa biso date ya loi wana ko makambo nyonso eza nini ko sala télévision. Tango bino bozoloba il faut bango bazoloba rebelle bazoloba si ba Congolais bango moko bato ba détruire Congo. Non, ce qui papa za moyibi maman kolia biloko ya moyibi bana pe bakolia biloko ya moyibi peut-être ça bayeba ke papa yiba. IDPS viva. Ceux qui ba Congolais ba détruire bazi occasion pour détruire Congo. C'est grâce ya muto ya za azalaki na bolingo ya Congo. Et lelo na yebisa kabino ke voilà le résultat d'être Congolais de père et de mère. Lelo ba bana ko critiquer chef de l'État ba voyage na ye. Mais ma voyage à chef de l'État et ça là qui n'a but. Voyage à chef de l'État et banda qui koluka. Ce qui va signaler que parti à Congo na yo et à la Kanakata accueilli et sengeli na pesa nini ou bien na sala nini pour récupérer moi quitter nanga ya Babelo et ça pas na bino na Qatar. Allez-y vite comprendre ce que je voulais dire par là. IDPS viva. Lelo Burundi président ya Burundi aye awa lendi nde nayebisaki bino likambo wana ya liboso asali nini nazo récupérer mais andimi ke bato na ye bazalaka na Congo omoni ke bato oyo plus loin ntango makambo nyonso ekovanda bakofuta biso parce que bazobundisa Congo sans une cause il faut lobi justice ekosala mosala
mpo bango bafuta Congo UDPS viva ntango bamoni Kagame akomi na este bamosusu balobi o non Kagame o mais Kagame chef d'État yebisieni lelo nazoyebisa bino ke résultat ya Congo de pere de mer eza malamu lelo bazokuta grâce ya Rwandais président de la République na Congo tozwa bagénéraux bacolonel rwandais bango nde bakomi kobundisa biso na este du pays nayoki boye tala siko bino bato bozoloba ekongoli te eza mabe Tanganyika depuis eske biso toyebaki biloko Zoé a dirigé wapi Zoé a dirigé na Tanganyika mais bakei kokuta nini ndeko asi alobi awa plus de 70 bombes artisanales découvertes à Kabalo. Mais babombe wana elingaki eboma Tshisekedi. Tozala nanu mayele. Est-ce que babombe wana kote baplace yango elingaki eboma Tshisekedi? Est-ce que elingaki eboma ngai ngana na Kinshasa wa? Elingaki eboma ka ba Congolais na biso oyo baza na Tanganyika. Mais baplaçaki yango na tina nini na objectif nini? UDPS viva. Voilà les résultats des étrangers au Congo. Les lobos le bakatuni na bino wana. Ije fait kitananu na lombangu na Katanga. Asala nanu enquête na ba 8 ans ceux qui disent oyo asalaki en tant que gouverneur. Bokoyoka bino, bokoyoka nini? So ekozala kuna. UDPS viva. Viva. Nayaki bandeko. Donc na Congo tokomi lokola peuple pourri. Biso ba Congolais toza peuple moko pourri. Mutu boyebi a détourné. Mutu abomi mboka. Mutu asali bo. Namoni équipe association ya ba mama Matata Ponyo na Maniema. Nous disons non à l'arrestation de Matata. Ça c'est UDPS viva. Viva. Ataza Moyibi. Ataza ndenge nini? Asa ya biso botika ye. Et lui-même Matata Mponyo avait saisi Conseil d'État pour être battu la Likamona, Conseil d'État paix et boudé. UDPS viva. Et boudé. Omoni boyoka kake na frontière na biso soki na Congo eza na liste bango ya personne ba exploitaka yango na Angola mais ministre na biso Budimba oya hydrocarbures a lancé négociation na bato wana po ete babanda lisusu banégocier ntango bakonégocier tokozwa lisusu bainfo tokoyebisa UDPS viva Kopeko oyo bozoyoka Kopeko na bateau de pêche au chef de l'État apesi chef de l'État azwi mbongo na ye ya ye moko ya salaire na ye ya un salaire minimum eza ya 600 quelque te oyo bino bozwaka wana te mais ya ye moke wana apesi société wandoka association wana mbongo na ye moko basalela bango moko bazwi mbongo na bango wana batia yango na banke ezaka kuna papa wana DG wana obe directeur ya Kopeko alobi awa tokosala mosala sa tosenga gouvernement eloko parce que chef de l'État ye moko yokana no bolingo yokana no bol toza na ba fleuve awa ezo chemin ata Gilles Munera alobi eza vierge mais tozela kabato musone olive memelaka biso kote kuna UDPS viva esengi mabe mpe na Kabila parce que moto a créé ba rebelle wana eza foti te eza Kabila nde omoni foti akei na este ya mboka na biso alobi peuple congolais bolimbisanga eza mpe na mabe ya foti te est ce que Kabila atikali kosenga pardon Kabila aviele bana basia Kabila asali aviele économie appuye po économie asali ba désordre bato bakufi ebele ata mokolo moko ba génocide eleki na mboka UDPS viva nazobisa bino ke pesa na sourde devant mokonzi ya mboka parce que président Félix alobi ke peuple congolais balia papa salaka na mingi te nde omoni baopérateur économie parce que baboyaki
ngana ko mokana libanais ngana ko kitisate ngana ko kitisate moko kitisate mokana pino mokana yo ngana so bisa bino ke ndé mokana mardi ba opérateur économique ba créer pas ministre économie au moment avec biso que dossier comme Yémen c'est Fatima ba opérateur économique ba lebi ngana ko kitisate moko kitisate mokana pino ube ya boko na pino ide pe pito boko pino ku il peut à tout le monde mais c'est lui kuna ezaka ka chukumbuji mwana mpuma na so akaya kukutana lumu azaka na monde ube na bakongo ube na kingabo ube na bon marché yebe bena mabile lo Bétela vraiment, beaucoup de maboko vraiment, très bien parlé vraiment. IDPS viva! Viva neza ya lamuka musika. Bopesa na viva. IDPS viva! IDPS viva! Basi ya Fatima viva! Soga zambe to manifeste beston. Na yebisi bino mukwa tombolo kisalu meba. IDPS viva, opérateur économique, bâtir fier, mais va démontrer bango sur place, IDPS viva, ayokisi bango Sony, na ministre de l'économie, ayebisi bango bino bolobi ke biloko moyen kita ezate contenu batal ezaibe. Mais Tony Moko, bafuta bango 1000 francs, Tony Moko c'est 1000 francs. Bango nyonso oyo atali oyo batia kutuna après ministre économique si bango na pesi bino 48 heures bokende ko consulter biloko bolinga te soki oboyi okangi bisaka noke na Congo bra lelo soki oboyi okangi bisaka na yo oke Congo bra sikotango ke Congo Brazza banda bakreya Congo Brazza lipa etikalaga na primo awa ndenge ka Congo koma poubelle IDPS viva na Fachi Beton alingi azongisa makambo nyonso na nze betela chilo mu maboko makasi IDPS viva awa sikoyo likambo oyo ya loi ya Noël yango memi makambo IDPS viva oyo elobi roi David alobi bisika wabi basuli ba problème balinga te loi wana ekosala nini ekoleka IDPS viva oyo El Katumbiste balobi ke soki kaka mokonzi ya moka pomilike loi wana bango babimi inyosa IDPS viva yoka union sacrete IDPS kolonga na mokaka IDPS viva biso parti moko te eleki IDPS na mans IDPS viva yango toyebisi bango boye sankatumbi Congo ekokende liboso IDPS viva IDPS viva Bolandi Mova Sakan yoka Mova Sakan loi wana ya Noël Tchani soki eleki toko récupérer pouvoir place abi to récupérer pouvoir na biso parce que biso ne bato sedaki bokoti tolobi Mova Sakan sikoyo même soki tolobi tokende na élection 2023 sans loi ya Noël Tchani bon Chilombo akokende na
banani na élection idps viva oyo ezali flash ndenge kaka baboyaki mama Olive Lembe akota na bakati ya kapona okende kopesa mondo na kati bakasi koyo ndenge eza mpe wana flash baboyi biloko ya mama Olive eleka na RTN. IDPS viva mpona nini soki première dame mama Denise akei asali do moko boye ye mpe akei ake kopesa akomi na ye malanga na lelo nga na suki anatikeli président miyake Merci beaucoup. UDPS, c'est vivant. UDPS, c'est vivant. Bamata, Bakita, Katumbi, Azaetra. Babaluka, Baganga, Fayoulou Etra, étranger. Combo Fayoulou Keitata. Dosali déterminé. Dosali déterminé. Namboka Oyo, étranger à cause de ce malheur. Le Congo appartient au Congo, au Congolais. Oh, il y a un monde qui est aussi matin. Allons, ok. UDPS, c'est vivant. UDPS, c'est vivant. Oh, Koya. Combattant un guide, ils sont tout au Kanga. Oh, Koya. Fatime. Oh, nous sommes moniques et aussi matin. Aza mal à l'aise dans beaucoup. Ami a dit que Aza étranger. C'est les gants d'Ango. Allô. UDPS, c'est va. Moïse Katumbi, là je vous jure, Moïse Katumbi à bientôt. Osare. Aïbana, Bango, c'est pas ok. Les Congo, ils ont commencé à dire jamais le Congo, le Congolais. Pour ne pas ça coco. Oya ma tête, Zambé ma tête parole. Nayebi Sibino le combattant, ça déterminé. Fati Azali Bisto. Oya ekonomapso na boumbe ba étranger ba combattant. Et c'est tout c'est pela na mona mboka. To sungaye. Pona ko sukisa combattant. À bientôt Kabila sera aux arrêts. Chambre na zo makala za pavillon. Je vous assure personne qui va dans mon. Merci beaucoup. IDPS vivant. Les parlementaires debout. Vous m'attendez tomber le beau tomber dans la chaud. Nous avons 3 minutes pam. Pour m'attendre se battre. Bazolenga déjà. Bendier. Ma Pakistanais. Bazolenga Kanaba. Congolais tika kaye. Pour ça Congolais. Congolais tika kaye. Oh Yoso. Bazolenga na mboka na bango. Likambo sebo esani. Awa. Il faut koyeba. Congo eutaki mosika. IDP viva. Congo eutaki mosika maka. Et maintenant qu'on s'engage, il faut qu'on soit président congolais autochtone. Aïe, qu'on fongo là-bas congolais mi. Siko awa congolais yé. Atali aleli habité. Mboke tambola boyete. Donc mboke tambola boyete. Il faut tout ça makambo likolo ya mesa. Moyeki makambo likolo ya mesa. Kuna batu étranger. Bakomi ko bendan. Mais tu peux se étranger conseil za moko. Conseil za kaka moko. Ezani fumu kimbango alotisi biso ndoto. Kimbango alotisi biso ndoto. Abibokanga munoko te. Bolo bango. Si tout message oyo eza pour les étrangers. Kimbango le bipe suboy. Toke bisa ba congolais. Oh yombo be étranger. Mobeko eza bien pour le Congo. Mais yo congolais. Oh so yombo be étranger.
yebaka koku po eza makambo ya mboka eza makambo mabele babele basakaka yango babakoko na biso balobi soki ozali congolais ou bien étranger kodeklare makambo ate na Congo neti Moïse Katumbi kende kodeklare makambo ya libanda mais aussi longtemps ozoreklame yango yebake bolima fubuki mbangu ekotelemela yo bolima fubuki mbangu ekotelemela yo idepet viva okitala bamedia bakominga kotuni nani aza na nsima Noel Chani bakobota eske nani yango na nsima Noel Chani Noel Chani mpe alenda yake yakuza abi yaya tozala na bino oki raporo mbos alobi mutu aye na loi aza pena mutu ya nzambe abi ekoleka ana sese masolesi ebandi babi ekoleka bato mosusu babini tomoni eza Noel Chani te eza nde idps tomisi bango boye idps eza inosa na makambo wana eza problème ya bakongole eza mba idps te eza mpe makambo ani ya chef de l'état eza ndeka problème ya bakongole nde bakongole balobi boye lokola mpe toelimine na kani kosomeka kati biso feti na biso kuna mpe di pepe nakanda veya idps viva nakanda veya makambo ekoma ebele babi mokolo wana yoka na se mboso nde alobi soki ekosenga pepe ayami manda 3 heures kosiege pa di peuple abisi bango boye vote wana ekosala mameleve topka boy en direct